Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, alléluia, oh merci le roi, merci les rois, merci les rois, merci les rois, Alléluia, alléluia. Nous t'élèvons, Nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia, alléluia. oh Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. reconnaissant pas nzambe yebisa nzambe médecine ninga bateli bandeko na biso bazambi kumisa nzambe wana tombola na bakomoli surtout alokumu alingaka tosambela au nom de Jésus Christ les malamu Yesu nzambe apermettre que Jérémie azala épargné na oyo nyonso nzambe oyo asalaka bolamu nzambe alobi invoque moi ebele basalelaka baaccident bapibaka na kokufa mais nzambe yo permettre que Jérémie na accident oyo obimisa ye molongi tokumisi yo nzambe toza reconnaissance epai na yo nzambe oyo ya bolingo nzambe oyo akosaka te zwa na yo lokumu Jésus zwa na yo lokumu Seigneur merci Père de gloire oyo toza malamu nzambe abatelaka Seigneur nzambe oyo toza na ye kaka lokola papa zwa na yo lokumu Jésus moko taza lokola yo nzambe merci Jésus mpo yo oza bolingo merci Jésus mpo yo oza nzambe na mama na yo Seigneur maître ya temps mpe ya circonstance Dieu qui a permis à ce que koleka malamu ozwa na yo taza malamu comment na Jérémie bon so tena na spiritualité ozomona ke bazane na posa ba suspendre ye ou soit azala na prison ou soit likambo mabe komela ye po atikela bato mosusu nzela naoloba likambo eza na spiritualité atikela bato mosusu nzela bato mosusu batravaille mais étoile nzambe moto apesaka élévation nzambe moto apesaka tout ozwa na monde ya théâtre nzambe moto apesaka eza toke na nganga soki oza na étoile te nzambe sata opesa eloko moko malonga te tosenga protection divine na bongo ya ndeko na biso tebisa nzambe abomba ye na bato tout ezalaka na bango aprotégé par le sang de Jésus Christ baprojet ya diable ezala nul sans effet na bombo na ye tosambela au nom de Jésus Christ au nom de Jésus nabengaki le plan oyo diable azopréparé natetelaki
yango na kombo na yo Yesu. Nzambe abongi na nyonso. Nzambe asalamaka na kobamba na Yesu. Nzambe na yo Éternel. Ani asalela yo baoyo bakanaki ya mabe nzambe yo lokisi po tozala problème nzambe tikaki obanda nzambe tikaki obanda nzambe tika te lokumu esongepana lokumu esongepana lokumu esongepana nzambe yo batelaka baoyo yo nzambe yo talaka susi baoyo baza na yo na bafamile na bango na bakamarade na bango na ba Père, tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de mon père, d'Adespe Makadi. Papa, on n'a pas moli parce que toi, les bossos, tu as prier. De te démiler qui n'y soit te courir les bossos. Que on a qui c'est qui prier, on a vu c'est ça qui n'a efficacité. Si quand on a le coumoné, tu l'as ma papa, on a moment pour papa. Dans mon aïe qui a moi, on a qui reconnaissait que les hommes, ça m'a tenu pas le parce que n'a que aux hommes bâti. Et donc on va comment t'es comité. Papa, quand on débat comme on a porte attention des chiens, mais chaque on a commis la bombe. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Wow. Voilà. Donc, on n'a pas moulu le but, pas moulu la circonstance. On n'a pas moulu la circonstance parce que ça c'est alliance en famille entre nous, la famille, on a compris ce que papa na yebi kili kamba mabeza te parce que ton yo batela ko bomba papa ndenge yo bomba ka muta mokila wa bomba te. Amen. Na déclaré guérison au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Na déclaré santé divine na combo l'esprit sur les nations. Au lieu de la complication maintenant ils ont ni les sang de fille. Na combo l'esprit sur les nations. Papa doit prier parce que victoire est à part na biso. Victoire est à part à diable te. Et solonga na ekuluzu o ekoya lelo ekoya retard. Papa na yebi ko sala ki wana na kat l'article pe yo longisi biso déjà tozaki depuis buto tozaki déjà na bato tozaki na ligne ya bato ba kolonga. Na déclaré kinya na bomba ya na déclaré protection divine na bomba ya bana au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Même malade zaki na sezaki obata makande toye kat lesiko. Et ça a brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça a brisé au nom de Jésus. Na sopi le sang de Jésus-Christ na bomba ya bana. Que le sang de l'agneau parle. Makile ganga na bomo mwana na kombo l'excuse. Azala protéger na c'est à couvertir le sang de Jésus-Christ. Azinga mana c'est à couvertir le sang de Jésus-Christ. Papa mwana o lobe ozonge la classe. Na kombo l'excuse na santé malamu au nom puissant de Jésus. Surnaturel les a partage à moi papa na technicien azala technicien ana choc mais awala le téléphone. Oui, technicien. Il y a maintenant où la thèse soit à moi. C'est quoi ça? Nous sommes à l'hôpital, hein, donc les artistes sont venus rendre visite à leurs collègues, Jérémy Chabani. Allô, bien, mais nzambe na ngai accès à linga la benga kama pourquoi tena que c'est la YouTube mais mon colo passe. Voilà, l'artiste est là. Dieu est bon. Immortel.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.